Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Sokotalingamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au la réalité. Toyena sije moko mama na biso azolela. Congolaise a ibi mbongo ya commerce. Congolaise a kwesi business na ye a ibi ndenge nini pe a kwesi ndenge nini. Zala branché na pesa au détail. Maman na biso abengi na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows. Merci na ba émission zo saleza ba émission ya bien. Po biso nyon stuto zo ba part na biso na nzela ba émission oyo zo sala. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Rien que la vérité. Maman lobi boy. Des shows na bande ko sala business nanga na bande ko voyager na kendara Turquie, na kendara ko somba bilamba na Turquie, na zoya ko defisa na Londres. Maman salaka ba voyage na ye, business na ye kendara bien. Mais erreur ye ko salama na kati ya business na ye, erreur wane salami ndenge nini. Maman lobi des shows na kendaki congé muke na Canada, na Montréal. Kuna na Canada akendaki ko tala ba membre ya famille na ye, akendana ko kutana nde kuna akendaki ko kutana na mwana mwasi moko na kombo ya Niwa. Congolaise o na kombo ya Niwa. Maman na Naïs. Congolaise o na kombo ya Niwa mama na Naïs avandaka na Canada Montréal. Nde kuna mama na biso alongwaki na Londres akende koyeba mwana mwasi oyo na Canada na Montréal. Bayebani na Niwa mama na Naïs na Montréal. Basali connaissance yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oyebi escroc soka linga yiba yo royeba même pas. Ba escroc baza na stratégie ya koluka ki camaraderie moko ya makasi. Yango soko za muto salaka business, papa, mama, ndeko mobali, ndeko mwasi. Soko salaka business, mutu moko boyebi bien talinga ya ko kangana nao par force. Po boyebana, keba yaya, ba escroc bango wana, pourquoi na lobi ndengo wana, zala na kati ya lisolo koyeba pona nini na lobi boy. Na kangi parenthèse tozonga na sujet. Mama lobi boy, des shows tango na yeko kende na Canada, na yeko kutana na ndeko mwasi o na kombo ya Niwa. Niwa mama na Naïs azana Canada Montréal. Basali na ye connaissance na peu de jours o mama zaki na Canada. Ndeko mwasi oyo Niwa avandaka na Canada alobi na mama boy lokola yo tekaka bilamba po mama betelaki ye lisolo ndenge ni ya salaka business na ye Turquie Londres ateka bilamba. Ndeko mwasi oyo ya Canada Niwa mama na Naïs alobi na ndeko na biso ya mwasi boy. Lokola yo zara na Londres, boza na facilité okomaka na Turquie. Bilamba oyo zoteka na Londres soko tindi yango awa pa na biso na Canada Montréal okozwa mbongo ebele. Yaya escroc akozala toujours na stratégie de parole, ba escroc ba ebineni balobaka po bakotsa o na piège. Maman oyo Niwa a flatté maman na biso oyo Juliane Bompele. Maman Juliane Bompele azalaka na Londres. Ba escroquer na maloba, ba laisser moral na maloba que non, bilambane ya Turquie soko tindi na kotekela yo bien, oko gagner mbongo ebele. Ozoka kote to ça, en voulant beaucoup gagner, on risque de perdre les tout. Maman na biso ayoki ki maloba ya escroc. Maman na biso ayoka ki maloba ya escroc ya mwana mwasi o Niwa azalaka na Montréal, Canada. Maman na Naïs. Basali connaissance. Ndeko na biso ya mwasi mama Juliana Bompele alobi d'accord ndenge nazo zonga pa nanga na Londres soki nake directement na Turquie na kosala koli kuna nazo tindelo de Turquie Canada. Mama na biso azonga ka Londres te mama azongi mama kendaka Turquie te mama ke Turquie asali marchandise na ndenge zalaka mama sombi marchandise na ndenge zalaka asali liste tout en valeur de $1,500. Azu kolika ka partir à Turquie direct Canada Montréal pa ya mama oyo Niwa mama na Naïs azana Montréal.
Koli ekomi. Mwana mwasi yo na Canada ateki bilamba ya mama. Oyebi biloko ya Turquie. Mwa bilamba ya makoma ezalaka na mwa ba valeur nango yo yebi mwana poto oyebi bato nyonso basalaka voyage à Turquie bayebi makambo ya bilamba. Mama asomba bilamba ba griffe ebele en valeur de $1500. Atindi na Canada pa ya mwana mwasi o ni wa mama na Naïs mère de 4 enfants. Atindi pa mwana mwasi o ni wa mama na Naïs mama ya bana mine. Abota bana 4 mama ya libota munene me moibi. Landa lisolo oyo kandenge mama oyo aza ko escroquer ba vie ya baninga na yeba congolaise. Des shows d'Enar TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV, des shows d'Enar TV au centre. Jamais je me mettrai ici parler contre quelqu'un, jamais et non plus je ne le ferai pas. Bisoto lobaka nenge ba pesi, nenge tolobi. Si ce n'est pas le cas, droit de réponse est pour tout le monde. Voilà tozongi na sujet. Mama zui biloko nae atindi na Canada ndeko mwasi ateki biloko kaka nenge ezalaka. Mama lobi des shows question ezalaki ya kozongisa mbongo. Alobi ezalaki na moma moko mwana mwasi o niwa alongwaki na Canada kota azalaka yaki tour moko awa na nani na Belgique. Aye kobenga mama na biso Juliana Bompele na Londres. Alobi non Juliana pardon ndenge nazawa na difficulté mbongo moko etindelanga mbongo na besoin na sa likambu songolo. Mama na biso na Londres kolo bilamba, kolo colis, kolo marchandise azui 50 livres. Bande kwa Londres baebi valeur à livre wana, baebi valeur à mbongo wana azui 50 livres. Atindeli mama o niwa yaki kotambola na Belgique. Ça nango ba problème oza nango na Belgique. Mama na biso alobi ah mais loko oza déjà na Belgique et kozala bien tindelanga pe mbongo na ngambala moko alobi te. Zela na zonga na sisa marchandise na mbala moko et bongo na zongisela yo mbongo. Mwana mwasi wa yaki kosala tour na Belgique azongi na Montréal. Kozonga na Montréal kaka ndenge azongaki mama na biso abenga epona maambo mbongo basolola lisusu te. Tango yeko zonga komi na Montréal mama azo continuer kobenga epona maambo mbongo à un moment donné téléphone elekaka lisusu te. Mwana mwasi akanga téléphone soka chanza numéro wana to ebite mais téléphone elekaka te tisikoyo. Mama na biso azolela colis atinda ya $1500 na Canada Montréal pa mwana mwasi o niwa mama na Naïs mama ya bana mine. Mama o ya kimi na mbongo muninga na ye congolaise a escroquer muninga congolaise. Mama lobi de shota on akenda ko sala congé na Canada. Mwana mwasi wana na yebaki eka na sima kaka nde na bande ko tambola na Canada wana. Na yebaki na sima ya ndeko ya ayebaki na sima ya connaissance o ya kendela kuna na Canada. Abenga bande ko wana na Canada balanda mwana mwasi wana pona mambo mbongo ya biloko atindela ke ba kolo ba problème. Yepo na mbongo oyebaki te pourquoi pas otuna ki biso bato oyo yaki kotala awa. Problème eza wana bato bazalaka na mama o na Canada babi yepo na mbongo kaka ndenga salibo yebaki ekomi difficile pozo mbongo wana. C'est-à-dire mbongo ekoti mobulu. Mama lobi desho banda na banda kobenga eti lelo nazwaki su na telefone te $1500 ekei. Yango to ngai to tuna boy. Est-ce que biso penda na communauté na biso mibali na bino basi est-ce que to ko lingana te? Soit disant que toza na ba poto ba Canada partout ici ka tozali mais ba comportement musu tozo ko afficher bande comme sus o ba na Congo tant ba yo kaka bandi marate yango na ebisaka yo mboko komate mapate kweya biso tuto kanisaka poto lola nzoka nde chizengu yaya tala ba scandale boezo salama na communauté. Chose grave, maman erreur na eza nini? Comment mutu oyo yebi pe mingi te? Maman lobi te des choses mais par rapport à maloba na ndenge to sola ki na mwa tamuke na sala ki na Canada to sala ki penda ko yeba na moko neti to yeba na kala mais voilà. Escroc azala kandenge wana escroc soka zo ya kokota na vie na yo akokota sa connaissance moko on dirait boyeba na kala. Nzoka non, nyonso nezaka nini azo mema yo plus loin. Azo longolo penser oyo ko kanisa même pas ka ko salo mabe. Azo longolo penser oyo ko eba même pas ka ko escroquer yo. Nzoka na suka yenda ko gangisa yo. Voilà problème eza apona mama na biso yango wana. Mama lelia lobi des shows belela bande ko na biso expliquer na communauté to meka ko changer.
tomeka ko garder relation et confiance muta ko salisa yo lobi yaya oyebi ete $1500 oui eza ebele mais par après okolia ngona ta muke ekosila mais pourquoi kolinga mutu mo boya tikala kolela na sima ya vie na yo pona mwa mbongo lokola 1500 oui d'accord quelque part toki ko benga ngo muke quelque part c'est beaucoup d'argent na minute o mama na biso azolela mbongo na ye ya business mwana mwasi o na kombo ya Niwa mama na Naïs avandi na Canada Montréal soka kolanda na nzela lisolo ndeko mwasi azoluka yo yoka mawa eza mutu oyo salaki na ye déjà connaissance zongisela muninga na yo mbongo pona nini kaka mutu kolia na ende akuboma yo esali mawa pasi na soni mama na biso alobi des shows meka kolobela ngo na communauté tanto na sima ba émission ndenge bozo sala akoki koyoka akoki kozongisela nga mbongo na nga. Voilà pourquoi tu es kobele la maman oyo soko kolanda biso na nzela émission zongisela muninga mbongo ekosala bien. Maman na biso ebité akolandela ye wapi mama pe moya kende susu na Canada na minute oyo ezate ndeko kuna kote ayebelaki atindi batu bakendo luka ye babi owana opesi biloko akoteka elima oyo pesi biloko akoteka angwalima yende kolo problème kote mbongo ye asakanaka te ndenge komi boye bosana mbongo na yo ekei esali mawa pasi na soni biso mibali ba escroc bino pe ba mama ba escroc sikoyo nani nde ya malamu nani nde ya mabe à vous les claviers biso toyaka kaka na ba sujet tolobeli bino nde bopesa toujours ba point de vue na bino ndenge tokenda nango na des shows Denar TV boyebisa mama asala nini atika mbongo wana ekende to pe akende lisusu Canada wana nga na yebite yo pesa biso ba réflexion na yo ekosala bien. Voilà elo toyenga toloba yango wana pourquoi na communauté na biso bolingo ezalaka te. Pourquoi la communauté n'a pas toujours des problèmes, mais dans toute chose, dans tout problème, exception ezali. Ce n'est pas tous les Congolais, ce n'est pas toutes les femmes, ce n'est pas tous les hommes. Mutuna mutana éducation na abima na ngopa na bango mais plus batu bazobebisa kaka biso moko pe kaka yango ezosala bien te. Yaya tika ba acte aboye. Kimoyibi tozalaki nango na mboka kimoyibi toye nango tina poto esali mawa pasi na soni mboko komate mapate koya voilà autre nga toloba yango wana toleki na annonce tozana annonce na biso rapidement tozana annonce na biso ya kafu nazana mama na biso mama zana 33 ans d'âge mama zana 33 ans d'âge mama zana mwana moko mama zana Belgique sokoza intéressé benga des shows Denar TV topé ça va coordonner ya maman lingi mobali responsable ceux qui ont dit que ça comédien ko benga te pardon to ça na pour ça no awate nazana maman na biso mususu maman zali mère de deux azana bana mibale maman zana Londres maman lingi mobali moko bien responsable ba kumbela na ye soko za intéressé benga des shows Denar TV topé ça va coordonner maman lingi mobali âge 50 ans plus soko za na ba critère wana benga tokope sayo ba coordonner ya maman nazana maman na biso mususu maman zana 46 ans d'âge maman za toujours na Londres maman lingi mobali ya bien responsable a lingi mobali ya mukusete mobali azala moi engambe soko za intéressé benga des shows Denar TV tope sayo ba coordonner ya maman na kuzu voilà nazana mapangu ya koteka mapangu o des shows mutaoteka te bakolo mapangu bazali yo benga rara des shows ko connexion na bakolo mapangu yoka nazana lupangu moko na Kinkole o eza lupangu pas un terrain lupangu eza na Kinkole référence nango ezali côté plage côté ya la police référence à lupangu yango wana lupangu eza na Kinkole grandeur nango ezali 15/20 soko za intéressé benga na des shows Denar TV to pesa ba coordonner ya lupangu wana ekosala bien lupango na okine mama lobia bandai déjà kotongango azali na besoin tongango en deux niveaux mais akatani par rapport ya santé na ye azana besoin ateka lupango na ye ezana esika bien na plage côté la police soko za intéressé benga des shows Denar TV topesi ba coordonner ya parcelle na kuzu nazana lupango mususu Njili quartier 5 lupango ezali na place commerciale lupango ezali na dimension ya 40/38 et ça vraiment monene soko za intéressé benga des shows Denar TV topesi ba coordonner na kuzu nazana Njili Sekomaf lupango eza na Njili Sekomaf lupango eza ndenge nini
eza lokola ferme, eza lokola bilanga. Oyebi ba bilango ya minene wana eza lokola ferme, na kati wana eza na liziba, eza na ferme okosa la ferme na kati, et puis abandai déjà kotonga mais akatani na ye azana besoin ateka ngo, mais eza espace moko ya munene 40 sur 38 sur commune ya Njili Sekomaf. Soko vous intéressé benga des shows Denar TV, tokope sa yo ba coordonnées et tous les détails na kuzu. Tokope sa yo ba coordonnées na kuzu. Merci soko talingamba aliboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité. Aimez, commentez votre émission. Et zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Ezakoya. Ciao.